TV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Ça va vite. Non, quasiment impossible. C'est une maladie tellement dangereuse que pour pas opérer, il faut pas s'assurer que tout est parfait. Tout est parfait. Ne va entamer opération. Parce que Maman Blanche n'a pas eu assez de chance. En pleine opération, tension comique au kita. Et puis la maladie, on peut pas opérer au compte à scanner et à 15 fois. Scanner. N'a pas position, n'a pas forme, n'a pas thyroïde au bon monde. Si comme Maman Blanche a eu la malchance qu'en pleine opération, sa tension artérielle baissée. Sa tension est tellement baissée que ici Pasteur Marcelo. Ta femme ne résiste pas à l'opération. Pasteur Marcelo s'est mis à prier avec ses enfants. Tension banyo kita et banyo kita check ici à 0. Pas à ça une maman arrêt. Si comme ça en pleine opération. Pour boy on a ça ouais. L'objet n'a pas la photo. Ba kata kingo penda boy. Kingo. Nga dans en haut. Tension est qui type est à 0. YouTube mettez des likes. Tension et Kitty est 0 en pleine opération. Bandi ko sala ba geste secours ba me ko réanimer. Ba docteur ba bimi ba si pasteur. Et c'est comme Otakufaka makambo bimakebele, oui, c'est vrai. Bato mingi bazotuna na kati ya mboka po tozaba na famille tokomitungisa mandeko na biso ake wapi. Et loko nini réellement ebomi Maman Blanche. Maman Blanche Tunasi. Après ba analyse ba enquête to sali. Biso to lo ba pa en pambati. Na ye na éclairer bino mokie pe na longola ba doute na ba mensonge ko yezoko pakola malikolo ya kombo ya papa Marcelo pe Maman Blanche. Yaya. Les réseaux sociaux, comme vous le savez, tout le monde veut parler de sa façon. Monsieur Swalobi, c'est le pasteur lui-même, Moutabomi Mwasinae. Que Maman Blanche a créé Nanzela, Mobali na ibi plus Mwasinaki. Comme pourquoi, ba pasteur o no so baza ya renom na kombo na biso ba yebana na mboka na biso, kaka basi na bango mutu bakufaka. Donc, bango wana baliaka bango na ba loge, c'est ce que c'est dit au Congo na mboka na biso. Et puis na bamboka mso Afrique, les gens s'attaquent directement au pasteur. Bamsous balobi Maman Blanche abelaki, asalaki malaise, azalaki na thyroïde. Il y a tout un tas de choses ezobima pona kombo Maman Blanche. Vraiment, on est désolé. Dans la situation pareille, ngana ya kakaka pour arrêter un peu l'hémorragie. Ce que moi je vais vous dévoiler là, tout de suite là, c'est ce qui est la vérité pure et simple. Bon, le canal sous vérité, mais sous de vérité, la donne en temps. Voilà, maman. Maman Blanche, a tika kinda kunaye le samedi matin à Keïn aéroport Anjili, a vu avion naye direction Turquie. Oui. Maman Blanche a salaki escale, monsieur Steka kendaka kovanda le sous namboka moko non. Il a quitté le Congo ce samedi. Oh, il y a semaine au Toza. Oh, il y a Koufi. Aki na Turquie. Et là, on dit maman soit qui ça na Turquie. Azan de kokunate. Avanda kunate banani bazara na Congo. Maman Blanche akenda ki kosala liposuction. C'est vrai. Yaya mutu aya kobetelo version moso sauté. Vérité yango. Boyebi liposuction. Ezali opération esthétique, chirurgie esthétique. Oto salaka soit pona kolongola mafuta na nzoto na libumu na pona kokondisa nzoto kobongisa nzoto toyebite soki mama akendaki kolongola mafuta to akendaki kobakisa poko tala mwasi kitoko lokola telemi boy mwasi bonzenga lokola Blanche
na moni elo esika ba okakolete elo konini ya koloko akolongola peut-être akendaki abakisa na ye ya tolo to ya sima mais quand akolongola la tozo kamwango eza fula eza envoûtement to eza nini maintenant là o eza spirituel biso batamisu mibale boye tokokota te ba o bazokota ngo bango bazala misu mini baza pe bandoki kaka toloba. Alors biso tozo se limiter na oyo tozo mona physiquement na misu ya bomoto. Maman akendaki kosala opération esthétique pona nzoto na ye abongisa taille na ye. Ndenge boyebi opération wana etosaka bato nyonso de la même manière te. Mutu na mutu aza na nzoto na ye. Mususu aokende asali abimi. Mususu aokende atikali na nzela. Comme c'était le cas de notre maman Blanche, chère Blanche, notre chère bien-aimée, na tournaye et tournaki mal. La liposuction et meli maman. C'est-à-dire maman a bandi malaise na mbetu ya opération. Boyebile to sala ba opération wana basinisa biso tout un tas de papier. Il y a responsabilité. Qui au signé que nous sommes comme l'autre est engagé. A signé le numéro qu'il a donné au médecin, c'était le numéro du pasteur. Tant où étonnant qui mal, ba médecin wana na Turquie, ba bengi mobali na ye, ba informé que moi si na yo awa situation izama be. Alors, et où me la quitté ba bengi li sousou, alors na deuxième coup de fil des pasteurs a réagi ça qui. Kokoma ya Marcelo na Turquie, les razotuna ba vandi siezi la ba kita la moi si na déjà maman Blanche akufaki akutaki mama ya kokufa. Et loko musu se bomi maman Blanche eza na ngote. Que maman Blanche azalaki maladie, azalaka na maladie na nzoto na ya bomba ka non c'est faux. Pasteur mutabomiye jusqu'à cette heure-là je vais te dire c'est faux. Botika kolati sa batou to pasteur iloko oyo yo yebi to za sûreté. Yaye me rappelle malédiction. Balo bakaka li kambo za sûr o yebi. Oui. Mais ce que yebite kolobate. Moi une fois je me suis attaqué na pasteur moko li kamna bimisa izala vrai. Moi je mens pas. Si je dis quelque chose, naza 100% convaincu. Maman Blanche akendaki kosala esthétique na ye. Yangonde mutemeli maman Blanche. Moi là, j'ai dit que j'aimais beaucoup maman Blanche. C'est quelqu'un à qui j'ai porté beaucoup d'estime. Vraiment, naza favori, na lingaye. Mais na sali vidéo awa non pour s'attaquer à ça. Mais na yeko ça yo mutu ozo mais ma mensonge likolo liwandeko. Arrête. Tika kosambu sa kombo Marcelo. Ce qui Marcelo za muta misumine. C'est que yo po monaki bino na bino boyebani. Mais biso ba auto yebite. Tokota la oyo médicalement parlant yango mutebomi maman abiso. Ozomona maman akufi le mardi bako sabinote o akufa kala ba bomba non elle est morte le mardi. Ceux qui ont un bon tout est possible. Ils ont entamé les démarches dès le même mardi. Basali ba makambo so papa ba mbome ba tina zinc papa DHL ba frete corps des moni kitiki. Et là on se bomi mamezate. C'est simple. Alors muto akufi ba jija eti. Mowei azalaka mo santo. Maintenant moi je vais m'adresser au pasteur Marcelo Tounasi, papa Marcelo. Évangile nini bo présenter biso. Pasteur. Dans votre Bible là yo prêchaka biso, ça nous dit que bah chrétien, il faut tous à la sobre, simple comme la colombe. Bah extravagance, ils à la capo na ba chrétien, surtout moins bino bat bozo kamba comment et tonga na nzambe. Comme dans des églises, pasteur bozo télé la ba perruque, ba plante, bozo télé la ba souke bino benga ka Jézabel, bozo télé la ba pantalon. Bozo télé mais là tout ce que ma soeur bazola ta o bozo ba kezo déranger, c'est de l'hypocrisie on va dire en un seul mot. Ça dit le serviteur de Dieu vous êtes des hypocrites. Pasteur Marcelo, tu nous as montré que tu es un homme hypocrite. C'est que tu interdis ouvertement à l'église dans coucou ozo salango, ozo tinda mwasi na yo asala yango. Parce que tu viendras pas nous dire que maman Blanche a bima ki nanda kuna bino a ke Turquie sans que yo mobali yeba. Non? Yeba ki papa. O permeta ki po aza mwasi a botosi. Maman Blanche ko yoka ye ko landa ban seulement maman Blanche aza mwasi ote akoy ko sala likambu na likolo a mobali na ye.
tu n'as pas bon dans mobile. Pasteur, tu as permis. Ou permettait qu'elle aille corriger son Dieu, qu'elle aille corriger ton Dieu. Ce qui va faire mon petit bazo qui ça va bibiel. Bazo qui ça va opération ko kata nzoto to ya ko bamba masoko bolingi sanga, to ya ko bamba tolo mabele. Na basi ya basali na nzambe bakoti makambo. Bien sûr, les gens vont venir dire ici, je vous connais. Car où est le mal? Oui, il y a du mal dans ça. Parce que Bangonde Bazana, nous sommes les imitateurs du Christ. Surtout Bango Batele Makali Bousso. Moi, je ne veux pas juger la personne qui est partie. Mais nous sommes encore quoi, c'est là où nous balinaï. Hein? Vous ne pouvez pas venir corriger Dieu comme ça. Hein? Parce qu'à ce point-là, en tout cas, l'église est là-dessus. C'est pour cela qu'on est vérité, on a les non. Bako bomba yango, bako combattre yango, bako lingaba bimisango keza kelo comme susu, asala qui prise attention, ou asala kana thyroïde archi faux. Na Turquie wana pa mama kufikuna. Akenda ki kosala la liposuction. Et répondre bien à nzoto na été yango bonnier du coup, elle n'a pas été malade, en bonne santé je vous dis. Il faut pas venir mentir. Ce qui église ou le pasteur boyeko kosa. Je vais revenir. Bilo bingale na zonga na nzoto sardine ezanga mutu. Je vais déborder. Alors na koyana Bible awa toko peta na ndenga mukete. J'aimerais bien un pasteur ou azolo banaye vérité que un pasteur ou azar hypocrite. Bomoni nzambe mutasala ma mususu bozo sa mama boye o nzamba sepelite nzamba ko bimisa bino na mpoisa. C'est ce qui est arrivé. Vous étiez là censé à protéger votre femme. Mais vous l'avez laissé comme ça. Allez se faire opérer pour ne pas se pélisser nzoto. Au lieu de se pélisser la gloire de l'Éternel qui vous a créé. Moi, si nous avons kitoko. Maman, nani azalaki moi c'est kitoko. On ne corrige pas son Dieu. En tout cas, on est désolé, nous sommes déçus. Vraiment, et pesi pasi pe mawa. Comme on a maman na biso, moi si a passé Marcelo nenga tiki biso. Et ça pasi. Na za ko adresser ba sincère condoléances nanga na famille et puis na yemoko passer Marcelo. En tout cas epesi pena pasi. Mais nga na yeka kapona pesa moi interpellation moko na pasteur. Selon nenge makambo ezolekela nenge tozomona na réseaux sociaux. Boyebi pona ko zala pasteur. Tout d'abord ezarna nous ministère babota marango nzambe déjà depuis le ventre, depuis déjà nzamba ponaki yo déjà ministre de Dieu. Mais toutefois au comment ka bongo te faut le kana ba étape. Ko le kana étape ya ko la disciple. Ya ko yamba Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, ya ko comme disciple pour apprendre. Et ça étape au mutale kaka na brisement. Donc brisement ezali séparation. Ya mokili na bonzambe yango benga brisement soki nanu mutu aleki na brisement te eza difficile a benga mwana na nzambe parce que il faut boya biloko mokili yo comme Bible zoloba Jésus zoloba nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas de ce monde omoni mutu soka zana mutu aleki na brisement donc ça veut dire à se déconnecter dans le monde actuel. Donc sa façon de raisonner, sa façon de voir les choses, et ça qu'on se diffère na oye abiso boy. Et là telina ye cause la différent na abiso. Et l'obelina ye cause la différent. Même ikanda na ye cause la différent. Au komona ke muto asiliki avec respect, asiliki avec honnêteté. Donc même ikolobane cause la différent, cause la orgueillete, arrogante na ba parole moko ya mabete. Donc mutu tango a commis brisé. Donc ça veut dire tout ponaye est commis calcul. Comme Nzambe alobaki na Moïse a bâtir ponaye tabernacle. Malobaki na ye salelanga yango na modèle ya lola, ya likolo. Donc ça veut dire moi na Nzambe faut refléter image du ciel, image du Christ. C'est ça. Allez, après na ba service na yo nde pasteur o azali père na yo par la foi et non père spirituel. Père par la foi, nda ya ko mona ke non moi no misane za malamu, nda ko ya ko consacrer yo. O benga ka consécration, a ya ko consacrer yo comme ministre. Mais cela ne veut pas dire ba sala ba cérémonie, ba somba ba touch, ba bolata, so ki ndengeni non.
consécration ezaka eloko moko kozala ngo pe jeudi kozala ngo pe dimanche et kozala ngo pe na ndako ya pasteur azuka cholo boko eleki mais oyo bino bokoma kosala kwa neti mankiona soki ndenge nini wana ce sont des choses de monde. Alors voilà pourquoi la Bible nous dit tokoyeba bango na bizaleli na bango na esaleli na bango. Voilà pourquoi ba esaleli na bino ezo correspondre te lokola ya lola. Donc il faut que la tabernacle bâti par rapport à l'image du ciel et non ba tabernacle bâti par rapport à l'image de la terre. Voilà pourquoi vous tenez des paroles na chair ou eza dignité. Na ba makambo moko zoloba ya ba papa wemba ba nini eza dignité o énerva ki population. Maman Amazon kutwa lela. Papa olo le kata lo batake note mama limbisa tala botala boyata lu kata o soigner non yo le kina chair lobi na lobi ngo na ko changer te. Mais moi si maman Amazon alela ki pona réputation ya mobile na yo o yo lingo bebisa. Tala lelo batunenge ba komi ko lobela mabe pona moi si na yo. Je crois très bien bisiko aux alliés zo salo pasi. Mais ce sont tous des retombées parce que vous ne voulez pas être des bons serviteurs de Dieu. Vous avez des paroles brutales. Yango le ozo na ba retomber mama batu une innocente oya kufi lelo kombone to ba côté musuma be côté musuma la mu parce que bino ba pasteur bokanga mingi na mbongo na acte des apôtres 6 ba disciple ba apôtre ba lobi bien biso to sala makama mbongo te to kabula bino biloko makama mbongo te parce que ko simba te bino boluka kati na bino bato bazali na ba comportement bien bocha bango ba diacre ba nini ale biso to tika na parole. Donc to tika na parole, un serviteur de Dieu doit rester seulement dans la parole de Dieu. Un vrai serviteur ne doit pas mélanger la gestion de l'église au etali bambongo makama nyonso na liloba non, parce que même la Bible va vous interpeller. On ne peut pas servir yo te ya kana gestion makambutu yo non. Mosa na nzambe azalaka mutu ambongo te, azalaka na ba moyen oui mais azalaka mutu ambongo te lokola boss non. Okozala bien équipé makambutu église ko charge na yo. Ba gestionnaire bazali bazo s'occuper nango makambo nyonso tout. Mais ya bino moko ba star, bino moko gestion na kata famille. Donc vous servez mal la parole de Dieu. Olebo tika na parole nenge ba apôtre ba lobaki non bino bosangisi na mbongo na ambiance na makambo nyonso tout. Voilà pourquoi bokoza na spiritualité mukie. Bozala malobe belé ba français belé côté ya belé ko prêcher mututu ko prêcher même nganga. Tomona awa ko ngwanda terre danser, ngwanda terre danser okwana ngwanda zamboko ta terre danser. Mais cela ne le fait pas. Oh ba terre ka cela iko saloto za la pasteur. Mais comportement la binonde eza dignité. Vous tenez des sales paroles. Marcelo zongandengo bandaka. Zongandengo bandaka. Na cher bate ya kababilo kwa bote ya kate. Voilà pourquoi les apôtres ont établi ba diacre. Po ba diacre ba s'occupera na makamboane etali ya ba famille tout consort. Na cher c'est juste pour prêcher le nom de Jésus. Tango na cher et Zaraka pour prêcher liloba ya nzambe. C'est Christ qui doit être élevé dans l'église. Et non, voici l'homme, tu passes tout ton temps non, prêcher tout Jésus-Christ. Donc Jésus doit être au centre de la parole de l'église. Nous devons prêcher Christ Jésus. Na ebandeli pe na suka. Mais au hôtel moto te ya kombo a Jésus otanyango 2 fois. Verset biblique au pesi karata mususu 3 fois. Nyonso masapo na masapo. Voilà pourquoi sikoyo ba message na yo ezole kana ba TikTok kaka ya koseka. Olele kayele ba parole de Dieu et bon ça batu motema non, mais voici l'homme ba message na yo ezaka pona koseki saka batu. Eza pona ko bongol ça batu motema te. Pasteur Marcelo zongandengo zalaki. Zonga nengo bandaka longola orgueil, longola kiteti, longola arrogance. Tala lelo. Okomo fingi sa mama, parce que pour nini batu bavanda kana kanda na yo mama papa wemba. Yo linga ko o humilier papa wemba, o humilier ye. OK, papa m'a pas na famille na ye, azala mwasi na ye, azala batu ne ba respecta kaye. Donc c'est pas bien. Nga na sepelité, naza pour bato bazo finga mwasi na yo te. Naza pour bato bazo critiquer te. Mais ça passe ko bungisa mwasi, muto akufela mwasi nda yebi makamwa ndenge zalaka. Babiso oto kufela mwasi, mama bana kufa, na ebi ndenge nini ezalaka. Donc c'est pas bon.
mais nzamba sunga ya peso makasi na ebi ke ozokota congé à break et kozwa autant mais promesa te kobimaka na break okobimaka ka promesa te nzamba pambula yo asunga yo bozonga na nzela bote liloba malamu. Un homme de Dieu azalaka calme, azalaka doux. Alors la binote, bo changer, bo zonga, bo koma égaré, bo zonga na nzela. Parce que vous avez des âmes à prêcher, à protéger. Bisote, nasuki nanga wana. Congo, Congo, Baseleki. Congo, Congo, Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Banzela ezate Dele sage Maya mikoba Peuple azali kolela Baseleki. Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.